Bata YouTube aboni boa bien. YouTube oh. So mikolo no beti nango kara. Mukolo baka o beta tour. O talaka elo ni ezawana. O kutaka likambo. Bon. Merci beaucoup d'avoir abonné à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Je vous l'offre, il y a trop. Abonnez à Miss Elongation. Na sengi bino vraiment. Babolimbisi ebele nazalaka mwana klasi natangaka souvent ba temps ezalaka penza te pona kokotsaka ba vidéo ernia surtout nazalaka nanga na journaliste te nga moko journaliste nga moko cameraman nga moko monteur nga moko nyon surtout na klasi pembeni yango esalaka air moko nakosa ata 2 mois 3 mois na tchaka nanga vidéo te mais mukolo moi 30 minutes epesami moi 20 minutes epesami to bendi moi un libonné to bwaki kuna matière. Matière na biso ya midi ya lelo parce que biso na Canada toza 12h30. Matière na biso ya lelo grâce te mo confirme aza mama warion likolo nango bosali ndeti ndenge ni nayebi ke Chantal Bomolo place azali kuna na Montréal soki pe na Sherbrooke soki pe na Ottawa soki pe wapi yango moteme se Mathieu Mafuta po Chantal Bomolo grande sœur ya Nana Ketchup belle sœur ya Fally Ipupa. Grâce te moi lobby aza mama warion likolo nango bosali ndeti ndenge nini likolo nango te molove boyoka grâce te moi Chantal Bomolo yaka grâce te moi fingi bino basendi mais quand tu es sauf que moi classe qui vous sendi non et à moi bien. Parce que si vous avez aucune classe, en tout cas, bateau va souffrir parce que en fait, vous avez jungle, est-ce que vous avez on se comporter le cas à un moment, calmez-vous. Apprenez vraiment à vous calmer. Hier, j'ai fait un post sur ma page. Bomolo, est-ce que ça sali vidéo? Tu connais grâce témoin. Après to landa to ebaso bomolo ça bomolo a répondre. Pour bomolo nanana ketchup na ye ako bomamutuchi. Des salaires qui boire le mam sur le rana lobate na UDM na binonité de maison na binonion son gailleux. Mais à un moment quand vous touchez à ma personnalité, je pense qu'il faut que je parle. Hier, j'ai fait un post sur ma page Facebook. La communauté vidéo, je suis en train de faire ma best life et tout. Je suis en train de kiffer ma vie. N'a commis bon week-end, bon dimanche de la part de maman, de votre maman warrior. Vous voyez comme ça un problème, bah c'est Dieu. Vous voyez comme ça un problème. Et bon Nico, agitation à niveau besoin. Vous comme ça on est Cardi B. Vous comme ça on est Rihanna na communauté Oyo. Rihanna ngae, Cardi B ngae. Donc nous surtout yanga. Na sala foi bangi ça nous fait comme ça bino agité. Oui na maman warrior. Oui, moi si nyonso toi za maman warrior. Te wanando kosi. Te grâce te mo ando masque. Bomolo ngamo. Te grâce te mo ando masque. O masque awa. Nyonso tout oyo aza warrior. Okosi. Aza maman warrior. Non, okosi. Mwana mobali nyonso tout oyo aza warrior. Grâce ando o masque okosi. Bébé warrior pe baza. Grâce. Boniko. Grâce. Bino bosala ngone sindeni. Bosala ngone sindeni alo bango so boyaka tout le temps na réseaux sociaux parce que eza priorité na bino. Moi je pas le temps en fait. Je pas le temps. Na tellement na marambe belé o eza beaucoup plus important et au salarié au répondre bino. Non c'est ngala bino bozora ki bu sendi na bino na botia maman maele muki bazoba oyo. Vous n'êtes pas intelligent. Franchement, boy binga pe bien. Boy binga pe bien tant on aurait le babo comme qui est orgueuse, elle se prend la tête, moi je rien à foutre. Pas midi chez quelqu'un. Bola pande kombo nanga. Oui, je dis encore et j'assume grâce à mon maman warrior. Moninga maman warrior. Ce qu'on niko non to seni tindeni. Nana ketchup yaka to sali ndenge ni. Nga grâce à mon la star passeport rouge UDM maman warrior. Maman warrior banda le tilobi okuna. To sendeni. Bola panga na bien. Rendez-vous le 6 dans le 13 ans. Star passeport rouge. Maman warrior. Ce qu'on te sait, c'est une bobetanga.
bobetanga basenzi oyo bino place na bino ezani na zamba banyama basenzi oh boniko boliba komisa ngo bomolo yaka awa basindi o monsendi o bomolo puis bomoni ngani na eboit so boyo mama boyo finga na binwa boyo mama vie privée na nga mama famille na nga no yati parce que nga vie privée na nga ezala privée non yo répondre mais so ezaka pona mama musique non ya et puis na yebi kende na ebo ngati idée na bino unité de mesure na bino na yebi ke ba senzi boya bobima loka bobimi bobi ke leader alobi boya mais tant boya wana botielo mona mutu na bino pona répondre dans sa casting non tala penda soko remplir ba critères puis ko nango ministre Constant Mutamba déjà yebo ebi par ailleurs j'ai dit et je le confirme parce que boya betana ko non to seni tindeni to sendeni so bo toucher na vie privée non yati mama musique je suis là-haut en tout cas 2024 on a plein à disposer on va jouer hein bah senzo IDM mama warrior nga bo betana bas boyebi gaste motanga lobaka makamba fali asimaka na ye bomolo Chantal hey kana ketchup buya zapata buyama buya nana ketchup buya zapata buyama yana na molaso yana na abo malibala yana na yana na molaso yana na asundala bana ya biso beto na yana na biso bana ba partout bayana na ba partout bayana na mibali pe bazali bayana na mibali bazaba bayana na basi pe bazali yana na mobo ya bota sundola bana ayeba kutu akipa kutu te mwana melaki tina tongo na lipa ya combien bayana na mususu ya basi pe baza asundola bana kenda na yesoki wapi ayebi atateke mwana nanga kuna eske bayana na mibali pe bazana ya basi pe baza yana na molaso yana na asundola bana nana ketchup yaka encore grâce te mosoka zolo ba makamba fali je pèse mes mots grâce te non wana lo loso yo lo bana biso ba mongo grâce te mosoka zolo mamba fali apezaka ba mo azolo bango avec ba pété abi oui grâce te mon passeport rouge idem na bino j'assume mes propos na mama warrior madame warrior voilà Chantal bomolo nga moto zela ofungola kamera kunadi Chantal bomolo mbanda yeyo na place ofingaka soko fingaka kei na mabele solo tala mbanda yeyo Chantal bomolo bundande grâce te chaba barrière grâce te yo pena faut construire miraille de feu mon miraille Jéricho bomolo yo faut construire ango grâce te mo akota ti voilà po nanande ngazana pe kokani mamba koloba te ya tindani ba mettre ba ke ko beta bato o grâce te mo so yika esa akena barrière akoti asilami esili po falinde ngazana ba basio ya linga ezande ba jara ba grâce te mo fallait linga moi français pas midi chez moi grâce te mo ma warrior bon molo nana oki français grâce te malobi pas midi chez moi c'est-à-dire ayara na bandaku na binote mo wana expression wana pas midi chez vous pas midi chez moi elinko loba grâce te mo ayara na bandaku na binote bomona ga yena bandaku na bino voilà yana na molaso yana na yo pe grâce te mozona munoko moko uzamo amabe oyebi ke nana ketchup alinga boye te ntango yo oza koasime boye kuna bakokangela efanjo kuna soki efanjo bakokange na makofi kuna ko ya nana saka sport akobeta efanjo kuna yo mpe esala mpe ata basambla moko nene ya pa alobaki bakanga bino no hotel ya rotana kuna place fali alala yango fali lisusu alala na hotel ya rotana azaka na ndako te fali akima kolala na ndako po anima kofi ya nana bapaki ya nana ebangisa ye
ndeni ya ye parent bimba kenda rolala na botel ba rotana. Ah, en tout cas, bande on a souki awa pardon. Awa grâce te malobi, elle assume ses propos, elle est maman warrior nanko, boba warrior. À vous le clavier. Ma gracia. Yo wana na ketchup. Italio na ketchup wa rotine de lo ba pede na de toutes les façons, bino na bino les foufou de même bad. Bisous bye.